pasi pe mawa bandeko nanga mokili pasi mokili mawa mokili makambo sur makambo la famille kolala kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na ya pasi pe mawa kolala kolamuka na ya mokili mawa te bandeko nanga ka ndenge nayebisaka bino soki makambo ezosala pasi ezalaka toujours malamu toye tolobi ke non makambo oyo ezosala pasi soki pe makambo ezosala bien ezalaka toujours bien toye tolobi ke non makambo oyo ezosala bien ezalaka toujours bongo na système moko ya bongo kaka bandeko na ngai kolala kolamuka na basango ya pasi kolala kolamuka na basango ya mawa kolala kolamuka na basango ya kolelisa kolala kolamuka na basango moko ezosala pasi mingi na motema ezosala pasi ya kosakana te ezosala pasi ya mukete ezosala pasi penza ya makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandignon so yakala. Bienvenue na ba onyon so yasika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga lelo o na Kisongi officiel ka ndenge toyebisaka bino soki makambo ezali tokoya kobeta lisolo soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe ekotikala kozala te ezalaka toujours bongo na système moko ya somo penza mingi makasi. Bandeko nanga lelo na Kisongi officiel toyeli bino ka ndenge ezalaka bandeko nanga makambo ya papa na biso turbo na bandi ebela batu deja tozoyo ka banungu ebela batu tozomituna eza nini bandeko nanga lelo oyo toye na makambo ba vérité nyonso na poisa nyonso ebimi bandeko nanga ka ndenge ebimaka mais avant na ya kokota na mozindo penza ya makasi bandeko nanga ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand nenge toyeb sarabino, batela santé na yo, soki ko batela santé na yo te, mutu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, e kozala malamu, benga gavker na lombangu. Je m'excuse, aya ko sungaka yo.
Grave cœur azawana azosungaka bandeko na biso nyonso o baza na problème o etali makambo ya santé. Omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te, en tout cas ekozala toujours et encore malamu mingi benga grave cœur asunga yo. Toboyi na biso ezala te ke non ndenge eza boye kutu na bando yoka bien te kutu yango bomona bato ebele alamuki ka na tongo boye akwei. Pourquoi? Parce que abando mi yoka déjà bien te depuis kala, mais ba négligence ka ndenge ezalaka omona ka muto azo se négliger ye moko lelo tolobi boye kosutuka ka muto asali nini akufi. Yango biso makambo wana tolingaka na biso te. Ba joyeux anniversaire na nous na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Na ebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa. Mais soki de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela nzambe aza elongo na yo ezalaka toujours malamu kokumisa nzambe kotombola nzambe bandeko nanga. Yango kandenge boyebi kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ko souhaiter plutôt ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Tolobaka toujours tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa mama tata mwasi mama kulutu oncle yaya toye penza ko présenter ba sincères condoléances bandeko nanga kaka ndenge ezalaka na système moko agu na système moko bien na système moko ya malamu bino nyonso boza na matanga en tout cas toye penza ko présenter ba sincères condoléances. Voilà bandeko nanga lelo oyo toye bandeko nanga na makambo toye na ba sujet toye na ba dossier concernant papa na biso Turbo kandenge tolobaka toujours et encore. Soki matière ezali tokoya na biso koloba soki matière ezali te toko préférer na biso tovanda kina bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Toyeki kolala tolamuki ka boye toye kosutuka biso nyonso toye komona biso nyonso video ya papa na biso Turbo. Ebele ya batu ka ndenge boyebi bakomi komituna bamituna ebele ya batu bazana posa bayeba comment ça fait-il que kolala kolamuka ka boye papa na biso Turbo aza ya kokonda kolala kolamuka ka boye papa na biso Turbo azomona na santé na ye eza lisusu bien te. Bato ebele etungisaki bango bato ebele bakomaki komituna mille et une question pona koyeba nini penza ezo se passer to nini e se pasaki oyo eyaki kosala ke papa na biso Turbo nani na ye santé na ye eya kobeba ekoma ti na niveau wana. Bandeko nanga ebele ya batu biso nyonso toyebi déjà na monde théâtre toyebi na ba comédien na biso bandeko e bazana makambo ya mikete bandeko na biso ba comédien bazana makambo moko kaka ya minene. Ba comédien na biso bandeko nanga chaque année to bandaka toujours na année ba comédien bakufaka. Neti na année oyo ebele ya batu tomoni biso nyonso papa na biso Richard Mukoko akufaki tomonaki Pepito ayaki kotika biso tomonaki mama na biso mama nani oyo ya groupe mama Bolingo ayaki kotika biso ane nano silite bandeko nanga na bandeko na biso ba théâtre ezalaka ba dossier na ba dossier ba affaire na ba affaire matin midi soir ezaka bongo. Alors ebela batu déjà babando mona na bango papa Turbo te batu mosusu babanda omituna parce que mingi toyebi ke papa Turbo to bando mona ye epa ya bela tango tozolo ba bela bongo toyebi déjà biso nyonso bela wana azalaka nani Belvi Kandi la patrona poutine de l'écriture ebela batu to bando mona ye kuna nde papa na biso Turbo abandaki ko jouer mingi. Alors batu ebele babando mona ye lisusu epa ya bela te batu ebele bakomaki komituna eza nini papa Turbo na bela ba swani ba bebani parce que toyebi ke na monde théâtre na biso
koswana pe eza ya kosakana te. Omona ka mwa incompréhension muke omona mutu mosusu ona bando kende ojouer kuna te. Omona pe mukolo place ona bando bengisaka bango lisusu te ekoma nango ka bongo. Alors ekomaki kotungisa mwa bato ebele bakomaki komituna eza nini na Papa Turbo, pourquoi azomona na te, pourquoi azoyokana te. Bandeko nanga toyaki kolala ka boye toye kosutuka biso nyonso video donc nzembo ya papa na biso Turbo oyo ayaki kotia na YouTube na ye, donc YouTube na ye ya sika. Eza chaîne moko auti kofongola ka sika pona bandeko mosusu o ba ozala na posa. En tout cas to kende ko soutenir ye na chaîne na ye ya YouTube. Nzembo na ye eza kuna kuto auti kotia kaka extrait ya nzembo ango nanu atie yango te. Na nzembo wana toye komona biso nyonso Papa Turbo aza ya kokonda. Aza penza kokonda otali santé na ye yomoko obangi. Otali penza santé na ye yomoko olobi nzambe o nazomona eza nini. Papa Turbo aza tellement ya kokonda na niveau moko pas possible. Et yaki kobangisa bato ebele bakomi komituna mituna eza nini au juste eza likambo nini, eza makambo nini, eza dossier nini, eza penza affaire nini. Pona bandeko mosusu oyo baolinga baye bandeko nanga, en tout cas pour votre information papa na biso Turbo selon information o ba opesa biso eza ke azalaki empoisonné, donc batiaki ye poison batu kaka ya mitema mabe, batu kaka ya keto, batu kaka o balingaka penza ko milinga, batu o ba milingaka penza ye penza eza ye na ye mutu mosusu te. Alors batu wana nde batiaki papa na biso na kombo ya Turbo batiaki ye poison. Sikoyo poison wana nde abandaki kobunda nango. Bino moko boyebi kilelo o eza na ba sorte ba poison ebele, eza na batu mosusu akoki kotiela yo poison oyo koki kosala ta 6 mois na nzoto na yo. Eza na ba poison mosusu akoki kosala ka 2 semaines na pambo kufi. Eza na ba poison mosusu 2 jours kutu eza nango ebele okufi. Mais bolingwa nzambe kana mawa nzambe yango esalaka ki bakoki kotiela yo poison ta ya 2 jours mais osali nango 2 mois ozokufa te et puis okufi te obiki. Ezo sala ka pasi ebela bato bazotuna siko poison yango batielaki ezaka bato théâtre nde batielaki ye to eza ndenge nini. Au juste tozoyeba te moto atielaki ye poison te toyebi te, mais ye moko déjà ayebi moto azotiela ye poison. Mais na koloba kaka en réalité ezaka bandeko na biso ya théâtre, parce que na théâtre ki motema mabe na niveau moko élevé eza bomona bango ata na bilobela. Omona mwa makambo moko ya muke oyo bakoki kosilana na kunzu omona bango babemango kaka na ba réseaux sociaux. Déjà komona papa na biso Turbo azalaka papa moko azalaka na problématique te. Papa Turbo aza moko ya ba comédien oyo ajouaka na ya bande jouer presque na ba film nyonso surtout ya Belleville to bande komona papa Turbo ye wana azo jouaka. Tokomaki komona ta ba grâce luzolo soki baza na ba film omona azobengisaka papa Turbo. Tomonaki na ba chaîne mosusu neti epa ya papa na biso tukebani papa Caleb ya tukutuku yepe mingi abandaki pe kobengisa ye akendaka ko jouer na ba chaîne pe mosusu epa ya dina na pe abandaki kozanga pe te tellement ko jouer na ye aza mutu moko ajouaka penza na ye kitoko. Et puis au-delà ko jouer kitoko azalaka na ye na problème na mutu te alingaka pe ba problème te. Bino moko boyebi déjà congolais aza mutu moko bandeko nanga azalaka soki ndenge nini alingaka komona te ke no mutu azo se respecter. Congolais azalaka kaka soki amoni mutu kingande azo se respecter ye de son côté azomona neti mutu wana azomilakisa, mutu wana azomimona ebele bazalaka bongo. Siko na côté ya papa Turbo toyebi te ezaka jalousie o babando mona papa Turbo bazobengisa ye na ba place mosusu azokendaka ko jouer. Toyebi te jalousie wana eboltaki parce que bamonaki papa na biso Turbo akomaki na ye ba place azokendaka mataki ta yango wana ka motema ya keto ekomaki kokota bato mosusu. Nzambe bandeko nanga tango namonaki ba video wana nayokaki nzoto malili. Nayebisa bino ka vérité tango penza namonaki video wana nga moko penza nayokaki nzoto o tolobaka penza nzoto malili. Nayokaki pe pasi ya kosakana te, pasi pe ya mukete, pasi moko ya makasi bandeko na ngai. Nayaki ko comprendre na bite congolais aza na eka motema mabe.
Congolais aza kaka na motema keto. Congolais na oyeba te tozobomakanaka biso na biso. Congo na biso na oyeba te soki tokosukela wapi, soki tozokende na Congo na biso wapi bandeko na ngai. Kaka pona musala, kaka pona biloko ya mokili olingi oboma moninga. Mais tozonga nanu tozala mosusu batu. Tango ozoboma mutu wana, sikoyo yo nde okozwa place na ye ndenge ajwaka bien, yo mutu kobanda ojwaka bien. Totuna na nanu bandeko na ngai. Totuna na nanu, s'il vous plaît. Tango bolingaka bobomaka batu, ata pas seulement makambo ya théâtre. Mais toko tata na makambo mosusu olingi oboma penza mutu olobi ke non nalingi na boma mutu kingandi parce que yaza chef, parce que ba compétence o mutu wana azanango. Est-ce que yo okokokango okoka ba compétence wana? Ezaka mutu nanga nazo tuna nanga balobaka toujours ke to tunaka ba compétence o mutu wana azanango yo ozanango. De toute façon, mutuana zo salaka musala yo kokoka. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes bango bazalaka déjà na laziness. Donc bazana système moko ya paresse pas possible. Na vie na bango mobimbe zalaka na bango paresse. Balingaka na bango ko sala te batu mosusu bazana bango bongo. Donc akoki jamais kolamukaka na tongo ndenge batu nyonso balamukaka lamuki penza na tongo keno nga pe na kendoluka musala azana tawana te. Ata soki musala penza eye na pete nyonso na nzela na ye omona ka batu mosusu moi kokende ona kokende te lelo nazo yoka bien te ba mosusu ezalaka ba raison kutu mutu kingande omonaki asalaki boye mutu wana akendaki boye mutu wana asalela kinga boye yango nga na kokende te tomonaka. Mais soki bomoni batu mosusu ba mi pesi corps ya mbalobi ke non nakende penza kosala musala na sala musala oyo kosunga nga lobi. Mais batu mosusu bazalaka kaka na motema moko ya keto. Motema moko bandeko nanga mosusu okomi komitu na nzambe o penza eza nini. Pourquoi batu mosusu bazana motema mabeti na niveau oyo? Ezo sala pasi ya makasi bandeko nangai. Okendo tiela moninga poison akufa. Shikoyo ba compétence na ye wana. Yo mutu okobanda kosala ngo. Yo yebi na yo musala malonga te. Yango bomona ta lelo oyo bandeko na biso ba théâtre bakomi kaka ona oyo basololaka te, ona oyo bazoswana, ona oyo bazobebana, ona oyo mataki, ona oyo ekitaki. Pona nini? Parce que oyo ayebi ko jouer ba place ebele babengaka ye, babengisaka ye akendaka ko jouer. Oyo ebele ya batu batikala na bango koyebaka te. Eza kaka pasi ya makasi. Yo soki oyebi ko jouer te, tika baninga ba jouer. Tika baninga ba bengisa bango bisika mosusu. Eza te ke non, il faut kaka yo te. Et puis dans la vie, ngana lobaka toujours, mutu na mutu azana lipamboli na ye. Mutu na mutu azana appel na ye. Il y a de ces personnes, ye penza, makambo théâtre, eza ya ye te me azo se forçaka. Oko kuya ko remarquer kana batan oyo moko okoya ko milongo. Komi longo la na makambo théâtre, au mona ke vi na yo eko changer. Batu mosusu ka ndenge babiso to sala ka ba émission awa to mona ka izana ba chaîne mosusu talika boye moto o sala analyse yo moko vande olobi non oyo penza oyo za appel na yete mais azo forcer kaka na okomona ata ba abonné ba mataka na bango te azaka muto za batu mosusu ata soki azana visibilité ya makasi te mais okomona ata ba abonné bazo mataka bazo lakisaka ke non batu bazo sepelaka na ba analyse azo sala mais batu mosusu omona kaka azo forcer nde ko forcer makambo. Eza mwa bongo. Ezo sala ka pasi penza makasi bandeko nanga ezo sala pasi. Ezo sala pasi bandeko nanga na ndenge moko ya pasi. Ngana lobaka toujours. Babilo mosusu ezalaka toujours bientôt lobaka. Babilo mosusu ezalaka toujours bientôt betaka masolo. Ezalaka toujours bien bandeko nanga toye to lobi toye to sololi. Ba comédien ba kominde na motema mabe kande bomona makambo bino moko ya Belleville Kandi. Belleville Kandi yake na fête. Ye moko azo tuna nzembo. Totunaka parce que toyebi ke madili système a interprété ba nzembo batu ebele, c'est connu de tout le monde. Totunaka ezana batu mosusu neti ba chrétien. Ba biso ezamba nzembo mosusu. Omona ka ezo yemba te eza ya nani. C'est tout à fait normal muto ya kotuna.
tomonaki awa Belvi Kandi ayaki kotuna kaka eza nzembo ya nani tango ka kotuna wana eye kosala moto na ba réseaux sociaux batu bakomi kofinga Belvi Kandi o azo sala sembla eske ye penza nzembo ya Madilu system akoki kobosa na plutôt mongongo ya Madilu system ye Belvi aza nzambe pona kobosa na te awa lelo oyo bayeli ye système ya kobimisa mobali na ye bakomi kobimisa na ba photo ya kala ya mobali na ye oyo mobali na ye bandeko nanga abandaki ko azaki na mwasi mosusu. C'est tout à fait normal tolobaka babilo mosusu bandeko nanga il faut kolobaka mobali na ye abalaki mobali ya Belvi Kandi abalaki mais mwasi oyo abalaki libala esimbaki nango te mwasi pe wana azalaka na ye congolaise te. Alors tango libala yaki kosimba te aye kokutana na Belvi Kandi asala nini balingani tango balingani baza batu tango balingani na kolingana wana bayaki kolingana wana baye kobalana problème eza wapi lelo baki kobimisa ba photo ya papa Dani ba photo moko ya ba 2010 lelo nde bazoya kobimisa ngo na poisa pona koya kaka babebisa réputation ba salir papa na biso papa Dani le papa de la famille Libota. Donc bo comprendre kaka ki motema mabe parce que to mona ki yango déjà na ba mama na biso mama Thérèse awa ayaki nango moto oh ye kutu Belvi azalaka na mobali abatu papa Dani babando yeba papa Dani nga kutu na makanisi nanga na bando kanisa papa Dani yango komba obenga papa Dani seke mukolo mais oye kotala mobali boye olobi wow Belvi ayebi ko sala ba choix aza mwasi a choix ayebi ko sala ba choix na ye kitoko mais tellement congolais aza mutu moko ya keto congolais aza mutu moko ya motema mabe congolais aza mutu moko azalaka na bolingo te ben bon mona ndenge bayaki ko sabola Belvi Kandi ndenge bayaki batu bazolo babo tanisa keno ndenge batu bazolo babongo eza ya koinda nzoka eza nango ya koinda te eza ka makambo moko eza nango facile aza mobali na ye wana nyonso zola kisakaka ki motema mabe ya ba comédien nyonso wana pourquoi parce que Belvi Kandi azo évoluaka de son côté ao sala makambo minene bango bazokoka ko sala makambo minene wana te bango bazokoka ko kende liboso te ekomi ko sala bango motema pasi ole bino pe boluka de votre côté mais bovandeli ka mwana batu matin midi soir bo sala kayeka mabe bo matabo kita ekendaki ezongaki mitema kaka mitema ya keto bandeko na ngai ezo sala pasi. En tout cas courage na papa na biso turbo tenir ka bongo vie ezo kendaka nango ka bongo kokutana na batu mosusu bazana mitema bien okokutana pe na batu mosusu mission na bango eza kaka baya kobebisela yo batu mosusu bazana bango bongo donc komitungisa te yo moko zwa oyebi makambo nzambe ndenge kendaka esalemaka. En tout cas courage surtout na côté na yo nzambe ya lola ako continuaka toujours et encore kobombaka yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà la famille biloko kitoko eumelaka nango te suka na biso yangoyo tokomi na mwa suka partage na biso s'il vous plaît oyo eza chaîne na biso ya Kisongi officiel soki nano s'abonner en tout cas c'est le moment s'abonner partager na ndenge moko